Général Etumba na mukala na ye o mukala na ye Jano Pétrole leke toloko Jano Pétrole mukala wazaki mukala ya Saddam Hussein Kongo Mobutu mukala ya bamisisio bawerera oya tokoyo Jano Pétrole lobike cette année na kosisa yango te bazoluka bakotela nga poison babomanga yango nazoyebisa ke baya makila Fulbert Tembe ya batondi te ya Rosimu Keni batondi oyo bazoboma na Kasai baparti politique wana no seza baeglise banga na Jésus na banga na bacercueil oyo tokolokuta na métropole mpe na Kituka toza baescalette yango napesi message oyo ke soki bokangeli ngai Jano Pétrole obeta ya beta mandenge liwa asentir bituboke biso tobundaka blaki te. NetAward, le premier rendez-vous qui prime ceux qui exercent sur Internet. NetAward, le rendez-vous des étoiles d'Internet. Monsieur Ndeboyebi, toujours à chaque édition, micro n'a ouvert à tout le monde, à toutes les personnes. Oyo bako linga ko intervenir ko solo na ba congolais. Et bien aujourd'hui moko ya ba congolais wazali ko vivre na diaspora combattant Bokechwa Yambo bengi biso ko solo na biso mwana mboka Bokechwa Yambo, bonjour. Ouais, bonjour ndeko na ngai Raphaël Walukoka. Boni. Donc la bengi oui. Donc, naza bien, mais naza na moi kanda. Jirana Dok Sadam Lokum est tout puissant. Le créateur de la terre pauvre. Vi nangai te mananga simami na Nzambe et simami na moto moko ya mokilité. Donc, Lokum est pas Seigneur Jésus-Christ yende roi ya Congo. Na bato bazoboma bato na Congo bayebaki. Bango tout bakolekana me mabele ya Congo ekotika na komba Seigneur Jésus-Christ. Mabele ya Congo ezali ya Papa Kimbangu. Mabele ya Congo ezali ya Patrice Emery Lumumba. Mabele ya Congo ezali ya Rosimu Keni Chimbanga. O lelo babombela biso yela na Karine Lokosu na complicité générale Katsongo na gouvernement o ya baoccupant o baya lelo ko occuper mboka na biso deko na biso Rosimu Keni. O lelo ba diaspora babosani meme ko soutenir ba famille na bango lelo to soutenir papa na bango o lelo depuis akufaki le 25 février 2018 tina lelo tozoluka ndenge tokokunda nzoto ya Rossi o lelo ba faux politicien ba accompagnateur o tobengi bango na nkombo ya bavoisin lelo babosani meme nkombo ya Rossi mukeni na badiscours na bango donc lokumu ezonga na makila ya Floribert Chebeya ya beau-frère nanga babomai na John Numbi place aux la Kinshasa yeba yango bientôt tozo fanger makila Floribert Chebeya na bazana yango na lobi lokumu ezonga na makila ya Marcel Lukusa o babo azalaki pasteur ya Lumumbashi babomai na John Numbi na complicité ya Ridi Police Kanam lokumu ezonga na makila ya les diaspora les plus courageux Armand Tungulu babomai na imposteur un illettré vagabond un pharaon Hitler d'Afrique on a exterminé le peuple congolais 13 millions de morts. On a exterminé le peuple congolais 13 millions de réfugiés. Le coup de la makila ya Cédric Nyanza on a fait molaka pour baïbaka président Tshisekedi de l'élection de 2011. Le coup de la makila ya Mamadou Ndala Mbunja Mabe, général Ngwala Paz, général Bekazwa. O babomai na Masasu babomai na Arine Police Kanam criminel Pharaon Eros aye bango que cette année il doit payer cher Arine Police Kanam à cause de la humilié la boulevard triomphal à cause de la humilié tokata ye mike yo le coup de la bamakila ya Kasai bande kuna biso na ndongo kuna bauti kokufa 40 n'Équateur, le coup de Bakila Bandeko Bazokufa na Ituri, na Beni na Butembo, Congo Makile Zotanga, Motakokote la peuple là, Azate Nikunanga Yamona Ilbema Yo, pour la dénoncer Makambo Oyo, Général Etumba, na Moukalanae, o Moukalanae, Jano Pétrole, les Kétroloko. Jano Pétrole,
mukala wazaki mukala ya Saddam Hussein Kongo Mobutu mukala ya bamisisio bawerera oyo atozolaka bango basi Jano Petrol kosakala na ngate mukala zoba ya mongo Jano Petrol akomi na Paris na nganda oyo azalaki alobi basolo na Général Etumba cette année il faut batela na poison po baboma ngai yango nga naza koyebisa bango te ane ezali nde bango nde bakokima Kongo Général Etumba aza mongo ya basankusu nga aza mongo ya basankusu nga village na ngai ezali na Songo Bofongi ye aza soki na Bolanda so na Lifumba lelo Général Etumba ndenge aza na etula ya général ye na Général Olenga betula ya bagénéral na Général Kalume na Général Kasongo na Général Tangofo na Kanyama mosalo mosali ya koexterminer peuple congolais po batutu pa baruberwa mwana mboka boketu wa yambo badeleli ya Occident bajanet kanambe bavanda na mboka na biso baexterminaka peuple na biso yango na leki mpona denonse ke Général Etumba asakana na ngai te soki ye afandaka asali redo na Jano Petrol aza mukala ya bamusicien soki akoma mukala na ye nazozela bango bakoboma nga na poto ndenge bango balobi oza na problème na Jano Petrol ye moto akei na Paris babengi nalobi na 6h du matin napesi mbote kutu na ndeko na ngai Maruis Bayinde na kulutu na ngai Charlie Esalo babengi nga na 6h na batelefone bazobenga na boketu zala prida Jano Petrol aleki na café mobi wana na fingaka Général Etumba Général Etumba aza nani il est qui devant la nation congolaise aleki na télévision aleki na place azodénonce makambo oyo Jano Petrol alobi ke cette année nga na kosisa yango te bazoluka bakotela nga poison baboma ngai yango nazoyebisa ke baya makila Floribert Chebeya ya batondi te ya Rosi Mukeni batondi oyo bazoboma na Kasai plus de 13 millions de morts 13 millions de Congolais réfugiés aujourd'hui plus de 8000 Congolais bakufi na Kasai bato baza kokufa partout bamakilo na batondi te baya mena ekoyebisa ke Général Etumba ayebake cette année Rwandais ne wana ipera cher na ye na Rwandais na ye yango nabengaki obo etaki oza journaliste ça n'engage moi boketu ya moke Général Etumba asakana na ngai te soki ye aza esclave ya barwandais nga aza esclave ya barwandais te est-ce que na makambo oyo yo osalaka na komba na yo oza na problème moko na Général Etumba denosaka bango baza baaccompagnateur bango tina bagénéral Olenga na bagénéral Denis Kalume baza baaccompagnateur na Bobemi Nako na bawerera na bajibira na bakofire bango tu baza baaccompagnateur na bapaster Marcelo na bapaster Walesa na basoni Kafuta bakakeza bamama Olangi bango tu baza bacomplice na ndenge baza koexterminer peuple congolais yango nga na ya aza chef d'état-major ya Kanana bazoboma peuple na Beni na Butemo na Kasai na Équateur James Kabare akenda na Kanana baboma bato na Wendi Sekri ye Général Etumba asala nini bakenda na Kanana baboma bato na Kobolo 10 000 Congolais na Chinichini ye Général Etumba asala nini babomi bato na masakre Buja di Congo oyo lelo beau-frère nanga Floribert Chebeya akufela bata mukungubili babomisi bango bato baye na banzete babomi bango liboso la voie du Zaïre ye Général Etumba asala nini ke baloba basala réunion baloba ke bakoboma nazozela bango ndeko na nga Raphaël Walukoka nazozela bango eloko nini okoki oloba na bato nyonso baolanda yo ase net moment avant tokota na autre chose nalobi na diaspora ya France soki Jano Petrol bobeta ye botika ye mitakala soki nga na ze na Bruxelles na kobetisa ye mabe na kotika ye mutakala mpe na kofilme davar nasalele déjà plainte nauti kosalela plainte sikoyo nauti kosalela plainte mpe ya komanda ya ville ya Bruxelles
justice ya Belgique. Yango na bi ba Congolais boza la président bomo na ba risque bitumbo biso tozo bundela Congo mokomona groupe bato bo bazoleka na ba facture na kusaba makambo soki bato babundaka na ba facture ngai boketi wa ya monazo bunda pona changement na Congo ngai boketi wa ya bonazala sima ya parti politique boko te na lengaka pe moto te na bangaka pe moto te moto pa bangisaka nga aza te baparti politique onono seza baeglise soki bango baza na kati ya baparti ya baeglise oyo balobaka ame bokati oyo bakolobaka ame na moto te na mabele ya Congo moto aza mokonzi na nga aza te à part Seigneur Jésus-Christ le roi du monde le ciel bleu le roi du Congo nabanga na Jésus nabanga na bacercle oyo tokolokuta na métropole mpe na kituka toza baescalete yango napesi message oyo ke soki bokangeli ngai jano pétrole obeta yabeta mandenge aliwa askatir bituboke biso tobundaka blaki te. D'accord. Merci moi Namboka Bokechu Ayambo, bato nyonso balandi yo na duplex comme micro la biso tsaka toujours polele pour permettre ba congolais nyonso ya monde entier ko s'exprimer. Merci balandi yo certainement tout comme nasuka entretien na biso et puis voilà. Merci. Oui, merci quand la remercie Raphaël Walukoka ndamba battre la bino tuba journaliste bino vous engagez vous s'intégrer pour la libération au Congo na pesi mbote quand la Seigneur Jésus-Christ na pesi mbote na mama Didi Asuta mabolongo yinda na pesi mbote na honorable camionnette mbola na pesi mbote Achille moyo na Londres na pesi mbote sans oublier boferanga propre engambe sayo ya soba na kata Londres engambe sayo ya soba na pesi mbote bato tout au barana poto baibaki ngai boketu nazo défendre libération au Congo nazala kati ya l'église ya mutu moko te mutu moko pa kobandisanga te otenami tokotelemela yo otenami tokotelemela lelo paster David Ekofagawa aza na États-Unis aktibi mpo alobaki vérité te lelo mosengo ye wana bazolinga baboma mosengo mpo alobi vérité lelo bapoliticien na mosusu bakomi bakamaradi ya baandre ya ale atundu balelo bakomi koaccepte badiscours na bango basakana na Congo te soki bapapa na bango banyokolaki batata na biso génération oyo bakomeka te bameka kutu te bakompagna te basomi bandako na makila ya peuple congolais baza kolie na bokipa basomi bajipi batondisi yango na bandako na bango makila peuple congolais esotanga basakana na bato te bakeba na mabele ya Congo yango merci ndeko na ngai Raphaël Walukoka so likambo ya nini na kobenga mpoka passe. Merci Mwana Mboka Bokechu Ayambo, merci Bokechu Ayambo, merci na duplex Oyo, merci na temps au Pesibiso, balandi nyonso ya Vision Plus télévision, merci Nabino, merci na fidélité na Kolanda Vision Plus, beau s'abonner massivement. Mwana Mboka Bokechu Ayambo, un mot pour la Vision Plus. Non, votre Vision Plus ezali chaîne moko ezosa musala munene ya ndeko nanga le grand journaliste résistant Raphaël Walukoka na sengi na batutu bazolanda na chaîne oyo bosabone belé mpona soki likambo ya libomona ba message ezala bambula enuki bamakambo ebele Raphaël Walukoka adenosaka le mal ezoleka na kati ya Congo mpe atiaka yango na kati ya télévision ya Vision Plus il peut te soutenir jusqu'à la libération au Congo de Konangai Walukoka. Merci mingi na courage na yo na oza na soutien na ngai oza be na soutien ba diaspora na mosala nyonso ozosala pour la libération Congo. Merci mingi. Merci Mwana Mboka Bokechu Ayambo. Merci na ba Congolais nyonso bozali kolanda biso na Vision Plus TV. Donc biso to sala toujours bongo mosala na biso avec impartialité, sans parti pris et bien sûr les arabons pour nous permettre ba Congolais nyonso bazwa vérité na temps réel et surtout vérité ezala toujours blanc
blanc et surtout ba changeaka et loko ezali pembete et ce qui est blanc et blanc, ce qui est noir et noir et biso to benga bongo et loko nyonso na ndenge sengeli pour na kolandisa bongo bosembo et selembola mabongo. Merci bongo na Junior pour na Junior Mbouyi pour na prise de vue. Merci na Hilaire Clack Nyoka na montage et bongo makambo nyonso bokechwa ya mbo alobi ezali ko engager bongo yemoko na makambo oyo ezali ko déranger et ya biso to sali mosala na biso to suki wana. Merci na biso nyonso bolandi biso tokutani prochainement.